biso bato ba pesa biso to kamba baninga to afficher neutralité ba groupement mibale ba chef mibale ezoko uta wa au moins le roi to comme na course ya otindaka bato na députation pour na cooptation alors eloko munene ezalaka wana ba politicien bakotaka po balinga ke moto yo akokende surtout bato pouvoir ezalaka bongo moto akozala coopté il faut azala moto obédience na bango même azana na matière azana matière azana connaissance azana savoir donc il n'est pas compétent bakotie ka pour ba colorer parce que pour na nini pour moto azali wana a perdre te pour les ba okoma kuna lobi na tongo ezaka achat de conscience bakotie moto azana obédience na bango pour lobi na tongo ba préparer moto mo ka na sénat politique et puis ezaka mingi na makambo wana oya division ya likambo liboso. C'est la politique qui pèse beaucoup. Pour balinga batia, ce que moni ba coloration et yaga ezalaka, ce sont les décideurs politiques qui le font. Alors batika biloko wana tous les indépendants parce que biso tous les indépendants. Et tous la marche pied à pouvoir te. Et likambo liboso na le bio zoro mona, o yezoro boma. Représentativité na Sénat. Alors bato bazana pouvoir ba luka moto wana kozala wana. Azane mutu pambo bone pa na biso. Tant que bato batie bango na ba député o baza copté bo sala ba évaluation beaucoup mona bato solo pe baza na bango mais bazo sala bango pona nini hein pour beaucoup kende beaucoup zo mona bozo luka ka bato ba musu bazala ba mentor na bango kuna pour ka ba protéger bango donc bazo rendre biso léger donc total nanu administration politique ils ont joué comme un grand rôle pour la communauté de base na biso.